président de la République, commandant suprême du service national, a pesaki ba moyen de service national pour être encadré bino malade. Les deuxième et troisième bataillon de Kominasuka, il y a un encadrement suivi d'une professionnalisation. Katina bino, les anabao babimi ba maçon, ba menuisier ba charpentier, ba ferrailleur ba maçon, ba opérateur et ba tracteur, et ba mosusu pe ba ouvrier agricole. Ce qui totali malamu, okula liboso boyaki ao, ebele ba mandai kolera, et toke kanyamakase ese, toke kokufa. Commandant et centre pilote au centre de production Laurent Désiré Kabila, à Salaki Parade Nabino a encouragé Bino qui était boye koufate. Boye pour l'encadrement, pour la formation. Gouvernement de la République. Mokosi Yabo, le chef de l'État, commandant suprême du service national. A Tindela qui dit nos messages pour assurer Bino que Boke na kanyamaka sese pour le Kamogo Susute, Boke na kanyamaka sese pour l'encadrement suivi d'une professionnalisation pour qu'après gouvernement et la République et le Sadino Moussara. Les lots Bomoni Ango. Avant de s'adresser à Bamatisseur et à deuxième et à troisième bataillon. Au Sali, à moi et Pelé à la formation. C'est vrai, formation ça qui facilité. À mon sous-sous, ma combinaison de formation pour une raison ou une autre. Mais pour la vie, on combine à souka formation. Quand la mingité, vous allez la déployer dans la nouvelle unité d'Abino, c'est-à-dire dans d'autres provinces. Pour être bon de quoi appliquer au Botangi Awa. Et pour ce faire, vous voyez bien comment là. Et l'onko moko tokosala na service national en dehors de la discipline militaire et sanitaire. Toujours rappeler Bino que vous allez sous ma civilité, vous commis ma paramilitaire. Et nyonso kosalema il faut salema na discipline. Nazo senga Bino mingi. Kaka ndenge bo manifesta ki discipline na isika oyo. Place bozo kende. Discipline est caractérisée Bino. Discipline toujours ici. Oyo nyonso kotambola la discipline. Bakozala na esengo akozala bâtisseur ya service national. Kasi ba indiscipliné. Tokotika bango na kimia te. 4e, 5e, 6e et 7e bataillon. Occasion oyo ezali kopesa bino pe espoir. Tango bino pe bokoma kiao. Murmure ezalaki milelo ezalaki. Obanda koluka assurance. Lelo bomoni 2e et 3e bataillon ezobima. Ici quelques jours makozala déployer makolongo kanyamaka sese pour bakende ko servir mbonga na province mosusu. Bino pe kozala bongo. Moto ya kokosa bino te. O tolandaki na télévision. O tolandaki na internet. O encadreur tel ou instructeur tel. Alobaki que biso boye na boye. Tokokoma na suka formation te. O alobi boye te. L'unique voie oye kobanda koyebisa bino makambo ya solo d'abord ya liboso eza oyo nazoloba awa. Bino mpe bokolanda même processus. Après la formation paramilitaire, après l'encadrement civique et patriotique, quand la mingi te besoin de la professionnalisation. Déjà, 4e bataillon a besoin de la professionnalisation. Ici, quelques jours, le 5e, le 6e et le 7e bataillon vont aussi poursuivre le même processus. Autant que vous savez noter.